Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko babulingo, balandi nyonso ya émission Second Souffle. Bisika nyonso bino bozali. Bozolanda ngai na Kinshasa, na Brazzaville, na Zinga, bozolanda ngai na Asie, na États-Unis, bozolanda ngai na Europe, na Océanie. Place nyonso bozali na lobby, pe je répète que botuteli bakumalamu. Ndenge botuteli bakumalamu, bote émission Second Souffle, émission na bino. Mais thème oyo nazo partager na bino lelo na mois oya mars. Ezali très important. Nous parlons toujours sur la délivrance des familles. Mais une chose très importante à ne pas oublier et à retenir, à ne pas négliger. Nzamba lobi nanga que tout bon de là pour tout détruire, c'est-à-dire sous thème na biso ezali la destruction des esprits de poursuite et des esprits de contrôle. Oyo kinga destruction des esprits de poursuite et des esprits de contrôle. Ndeko, peut-être vous comprenez tout, mais esprit à poursuite, esprit à contrôle. J'explique bien. Esprit à poursuite, na esprit à contrôle. Kenzambe amoni ke na kati na ba famille, na kati na ba foyer, to pe mutata ozayo moko, mais ozo comprendre te makambo simbaka te. Ozo comprendre te makambo sali na nkuku, mais bimi na poisa. Ozo comprendre te projet moko zalaki nango, mais au comprendre te échoué. Ozo comprendre te business au banda ko sala, au bandi bien mosuki mabe. Nzoka le diable par sa ruse attire déjà ba esprit wana oya poursuite. Oyo ke elanda kayo partout, même na olongwe awa en Afrique, olobi okende na Europe, esprit wana ya poursuite ko landoti kuna. Olongwe awa en Afrique, okende même moi soki wapi, olongwe kuna na États-Unis oya ti awa en Afrique, ba esprit wana ya poursuite e ko landoti kuna. Peño soko kende. Partout bisko koleka e ko landa yo. Eloko soko sala e ko landa yo. Deuxième chose, esprit à contrôle. Esprit à contrôle et koya pona et contrôler makambu nyonso oyo salaka. Makambu nyonso oyo lobaka. Ozomona ke soki ezo contrôler na biso ke tu n'iras pas de l'avant. O komona bien que ozalina lisolo osole ona mwasi no kana chambre muto azate mais qui réellement comprendre te que likamongo yebani déjà. Mais moi sinon alobite yo po lobite mais déjà libane c'est yebani. Mais yebani ndengeni il y a un esprit de contrôle et un esprit de poursuite. Et ils ont puis ils ont contrôlé tout ce que tu es en train de faire. Pour na bit nango ezali kaka et détruit. Bit nango ezali kaka et baby ça makamnyos pour na yo souffrir. Mais aujourd'hui, Dieu va se lever pour se manifester et l'okwane sala ka ko sala souté. Oko vivre bonheur. Tala bien au balakit. Mais tango bali esprit à poursuite et landoti na libala. Mais avant au bala, ozalaki no bien. Mais tant que kakobalo koti na ndaka libala paf esprit na poursuite landio na ya contrôle nyonso e landio e bebisi libala ti lelo makambo esima na libala note ti lelo libala ekufi ti lelo perdre libala ti lelo perdre musala parce que ba esprit na landaka nde partout au côté ça ba dossier par-ci par-là bakobenga répéter parce que esprit na zo contrôler pe e landio ti e ko même na ko précéder yo et que qu'on est bebisi mitema ba konzi pona ba répondre te. Personne au talibou, aux a raison. Même na l'état, aux a problème. Mais tu as raison. Au comment qu'on a pas tort. Aux comprendre te. Oh, l'esprit de poursuite et l'andi otikuna, esprit à contrôler. Allez, ils travaillent toujours en collaboration avec d'autres esprits. Ils ne sont pas seuls. Ce qui ba isolanda yo, bazali toujours en collaboration avec l'esprit mususu.
O comment la cause est malade, nanda cause qui bien. Dès que au longwe nanda, ok, un hôpital, esprit à contrôle, et c'est contrôlé. Esprit à poursuivre l'andio et qui précède un hôpital. O comment la situation est s'aggrave les sous. Il travaille toujours avec d'autres esprits. C'est pourquoi Nzamba Moniango, Michée chapitre 7, verset 5 à 7. Natangi na komonaïs. Michée chapitre 7, verset 5 à 7. Lobby. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Loba amen. Oyoki siko. Nzamba zo loba. Ko pesa confiance na amité. Ko pesa confiance te. Oyo intime na ngai. Oyo motema na nga. Omoni siko. Yewanat abotolo libala. Yewanat abotolo grade. Yewanat abotolo posta musala. Mais on se confie à qui naïe. On comprend ce qu'on dit. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Pourquoi Nzamba solo babon? Nzamba yibi pourquoi? Parce que esprit a contrôle, ils ont contrôle nama lobanayo. Nama kamonyos. Yango moni makambizo simbatek. Yango mono sala bizo simbatek. Bozana famille, mais bozo réussir tek. Mil kamuna bino ezalaka ka pro. Tala ce qu'on est makamizo choué. Mais l'esprit en a et travaille toujours. Yanga zolo ba que chacun aura pour ennemi les gens de sa famille. Excusez. Yango siko na zolo baboy que ndenge zabwa ozola nanga papa mama ozola nanga ndeko ozola nanga oza partout bisko zali mais yebake nzambolobi chacun a pour ennemi les gens de sa maison parce que l'esprit oyo démoniaque o satana atia ba travailler kana batu bazana famille yango mona ka mutu na famille alinga kaka ayeba ba information batu soki aye ko rendre visite à cause de la yaya na yo à cause de maman ya botiyo à cause de la papa à cause de la petit frère to petite sœur ton ndeko, ton voisin, ton cousine, ton cousin, donc n'importe qui. Nde soki aye et pas na yo ya koloba makamu na ye parce que ayebiki yo ko kanga yete po yo sando kite. Mais akoloba makamu na ye bien. O moninga ikutu talabo. Bongo premier zandenge ni ba yo kende ki boy atuni yo. O comprendre peut-être motema wana ozobi misape olobi kutu ndenge na zawa na sala kop moko. Il faut na kende boye. So ikuna na sali boye na ko sala boye tout est comme ça yo lobi. Nzoka ye azozo apeso petoli ya bien. Au moni pour ici, il faut ça la boue, otokota boue, o sala prière. Apeso petolo moni ke petoli za bien. Intime nanga, on a partagé kaneba secret. Ndenga ke wana direct à communiquer na les esprits plus méchants que lui. Alléluia. Transmettre mbalamoko. Au comprendre tes projets na yo échoué sans raison, sans motif. Aye pe ata échoué, aye pe lisos. Pona aya kaka ko transmettre message ndeko nanga ozolandanga na famille bato bongo salantation na bango loba amen loba lisus amen salantation na bato bongo ozomon bando silisa classe bozana ndeko ministre mais ako promettre yaka na dossier OK na dossier banda dossier kende tilelo ozana camarade aza ministre aza PDG banda senga dossier opesa dossier à 3 4 5 fois et le côté ozana ndeko za mokonzi bando pesa nzoka esprit poursuite na contrôle ezo contrôler nyonso batia ba antenne na bango tina bandako batia ba antenne na bango tina babalabala ti partout bisko kende ba surveiller akayo mais le lo ezo bukana na kombo na iso le lo ezo koya na kombo na iso limite na ezo koya poursuite ezo koya pe oko vivre okoloba ke nzambe merci Seigneur loba amen yokana zo continuer na pesi verset ya mibale bongo toye bako prier Daniel chapitre 10, verset 12 à 13, et puis verset 20. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Au roi des Perses, s'il te plaît. Et verset 20, il me dit, c'est pourquoi je suis venu vers toi. Maintenant, je me retourne pour combattre le chef de la Perse. Loba, amen. Ndeko oyoki. Awa Daniel,
fort qu'il était, la prière. Mais une chose, abondeli à gêner et pas une nzambe pour na azwa réponse à l'ikamunaye. Mais dès le premier jour où il y a gênaki, nzamba répondre. Mais awa na espace, le col esprit contrôle les alliés. Esprit poursuite les alliés. Et na ibisi essayer contrôler, essayer landi et communiquer malamoko le chef des princes de l'air, il y a Perse. Ndenge toza na chaque pays, ils ont un chef des princes de l'air. Ouais, ils ont géré ma camonios. Pe azana esprit zo contrôler tout. C'est que les pambo l'union ça va quitter, il faille ba. Non ce koya, il faille ba. Le bas amen. Mais une chose, Daniel dès le premier jour a eu réponse. Mais bakangi, kaka dans les airs, moi anjo ayaki na yango bakangi, obio ko lekate. Tala non. Ba résister anjo na bakangi pendant 21 jours. Et na 21e jour, nzamba tindi archange Michael pour na aya ko secourir pour na réponse comme la Daniel. Mais yo sikoyo. Est-ce que au sauta le quoi Daniel était? T'as la vie de prière, vie de sanctification Daniel Azalaki non. Mais on a retenu sa bénédiction. Il y a plusieurs personnes qui prient aujourd'hui, mais leurs bénédictions sont arrêtées. Mais nous avons cette possibilité de prier pour nous détruire l'esprit on a pas kotika. Yoka pour na tout na pesa ta dernier verset. Daniel chapitre 6, verset 10. Et lobby, hein, verset 10, au 14, même au-delà, mais du moins, autant à Mouké. Daniel chapitre 6, verset 10. Et lobby, lorsque Daniel sut que le décret du roi était écrit, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. Yoka, na verset 11 et lobby. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et il évoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale. Continuez au Koyoka. Daniel, lokola ye azalaki motamabondeli. Mwana na nzambe ndenge yonanga tozali. Ah, il y a bandé ko sambela na ye. 3 fois par jour, à la chambre na ye, afukami, abandi ko bondela, abando yemba, abandi ko prier nzambe, ko louer nzambe. Mais le col esprit à poursuite, na esprit à contrôle, et zalaki toujours ko landa ye. Ba landa eti na chambre na batu. Banani, ba collègue ya musala. Ba landi eti na chambre à coucher. Ba côté tumultueusement. Ba landi, au moins esprit à contrôle. Na esprit nyon surtout Daniel asalaka pe elandi tina chambre et contrôler ba prière ba ebi keno asalaka 3 fois par jour asambelaka et ba yena ba information ko transmettre par roi ba information exacte. Daniel asambelaka 3 fois par jour na chambre à coucher na ye toke to kutie boye. Tu vois, c'était pour que ba boma Daniel soit soki nzambete ndeko nanga nyon so salaka ezalaka déjà transmis et pas na Satan. C'est pourquoi tu ne réussis pas. C'est ndesi konzamba tindi pona to prier. Moi oyo to zobondela e onyo saloka famina yo. Le lo azotika. Le lo ako vivre ke nzambe azali. Le lo akoyeba ke nzambe azali. To ko détruire l'esprit parce que Daniel tango siko bakanga ki Daniel po ba bumaye le contrat salemaki. Ba boa ke na libula nkos. Be bakos ba liete. Tango ba misi Daniel, les mêmes personnes. Oh yo, bah ça là qui na esprit contrôle. Na esprit ano el attaque bango, ya nini? Ya poursuite, ba kota ki na libulu enkosi, pe ba enkosi ba lia ki bango. Daniel azwa ki kimia. Yo pe okozwa kimia na komuna. Toko sala prière wana. Quand ndeko landa bien. Le 31, le 30 vendredi le 31. Ya mois o ya mars ekozala bendabika ndeko bokolanda. De 12h à 18h juste. 12h juste à 18h juste. Ndeko, il y a quand même 10h, il y a quand même 9h kanga place. Ndeko zola nanga zabisika zola nanga tinda bandeko na yo, tinda famille na yo. Ba bayaki bokolanda ba témoignage. Eza lokola maseki, mais nzamba sali ya minene. Bato maboma babiki. Bato nini tu babiki. Donc non kokolobate, vous allez suivre avec Just Kingo Noé na technique à balancer quelques témoignages. Bolanda nini nzamba zo sala. Ndeko nanga famille fait fungwama. Mutu nyonso azana famille. Oazo contrôler lipamboli na yo. Les longs Atobo kamis, le lo a bela AVC, le lo nzamba mamola yembata, le lo alapa, so qui a koufité à côté hôpital, pe alapa yo, so qui a tikité à koufa, na kombo na iso, je suis très en colère. Mais une colère sainte, pas contre toi,
contre l'esprit qui dérange ta vie, contre les esprits de destruction, contre les esprits de poursuite et de contrôle. Je disais ceci. Bah travaille toujours na ba esprit mususu. Yango omonike na Luc chapitre 11 verset 24. Yesu alobi soki molimo mabe bimi eke libelate. Et koya kotala. Soki kuti place vide et que kozwa 7 autres esprits plus méchants que lui. Ba ye ba komi 8. Situation s'aggraver pona yokufa. Pona makambe simbate. Les loto ko détruit bango na kompo na Yesu. Oya lokaka yo asuki. Oya landela ka vina yo asuki. Oya yaka ko ramasser ba information pour transmettre na deuxième monde, pour transmettre par na chef de prince de l'air. Ya pe oyo zali ako yoka nzamba ko corriger ye. Na ye na chef na ye ba ko lapa. Ndenge na kutana ndeko moko, moi na beta masolo ezate. Mais dis-moi, ndeko wana azwaki solution likambo na ye. Parce que a bondela na tembe, a gena na tembe, a tsambela na tembe vie zo simbate. Nzoka mutazaka ka pembeli na ye. Na ebisi ndeko ti est marié, c'est bon. Tu souffres. Aujourd'hui ta femme na 5 enfants, basa côté, yo pe côté ozo souffrir. Mais souffrance na yo, et ça na mutazo transmettre ma information. Nani moi si na yo. Holandi nzamba lobi na tanga na comme nobi moi si na yo comme na bo. Abi oh, mais ma femme prie beaucoup à zo prier. Na bombi église a prier. Église de réveil épée. Servante épée lissus. C'est grave alors. Ndesikoyo nzambe bisinga ya en tout cas raisonnable non. Nga kutu na melaka moko moi kopo moko moi niner moko na bois qui si mendeng no souffrir. J'ai tout laissé. Je me suis engagé à prier, à chercher Dieu na quel uzizila na kemangengenge na sali nyonso papa viezo simbate na suka wapi na zo kufa. Pour na après na se suicider déjà. Mais nzamba sunke ba ya kokata singa. Mais une chose toko bondela okoyoka. Tango to bondeli na bin nzambe o dévoiler yo. Pe o confondre na kombo na Yesu. Tala tango zongi na ndako. Moi c'est atomboki. Bon, na ndako teme aketala moi c'est pas na bango parce que moi ça n'est pas na bango. Moi c'est atomboki sa motif. Ti bakabona ke de poisson. Bazale na masina. Ndeko aye lisusu. Ay papa na comprendre te prière to sali mais maman alingyo sentir na tanga bi yebisa ya. Boya naye. Tango ba ye to kutani. Na miso moi c'est ngabi maman. Fongola mobali na wazo musala. Fongola ye. Yo mutu ozo transmettre information nyonso. Tala mo sota nga beta miso. Lobat ako lobate. Ngai mama loba nga na lobi. Oh yo souffrance yo oyebiango. Ta miso beta miso. Tala kanda e kanginga ya mulimu poso papula tambata nyatata likofi. Omo na loba na sala kanda. Ndeno papa. Oyoki? Esa lobi? Ah lobate? Yoka réponse à pesaki. O soki azumbongo azalaka lolendo donc maman c'est pas raison, c'est pas ça la raison. Fungola sala no kisima maboko na asimbi to bondeli lelo frère musala bakomi na via bien. To détruire nyo sotu ya mabe. Ndeko nanga na zwe biso ko zanga te le 31. Biso to ko se préparer déjà les 29, les 30, les 31 vendredi le 31 oy. 12h to bandi, 18h oko yoka sango. Papa yaka en famille. Bo ya en famille boko sepela. Bo ya boko mona miracle nzamba ko sala. Bo tinda bandeko bayak. Ndeko nanga. Yo pe bisiko zali. Benga biso. Même osa musika toko bondela. Landa kaka programme oy. Oko sala jeune ya 3 jours. Les 29, les 30, les 31. Pe les 31 ko zala somo. Benda bika et nzamba ko se manifester. Nazana mingi akoloba. Mais tananga ezamuke. Bolanda ba témoignage na simana prier pour nabino. Au nom de Jésus. Amen. Maman Louise, dimanche au témoignage. Ah, voilà, c'est un diplôme. Amen. Ah, liboma na kibana baba. Amen. Amen banaza. Amen. Nani mokonzi? Tolobaki aya na aye. Mama, mbona yo to pesa yo to yo kalo ba. To azaba to ko lo ba. Ko ba na eme tani sama ga ba ka tega na. Azaka le concepteur. Donc je sais que liboma oyo ka liboma total. Bodomi bati. Kama baba ki bodomi na tomo wana. Ah, c'est le mboma ni spin na ngora na ngora ile ki ko na ngora. Ah, do so ene do spin. Ya ka se ka za mango. Si. Donc on va faire continuer bien. Bon, on a si ka umela de maman parce que je dois être là. Alléluia, bana zabe. Leta mako ka bato ko. Donc, ça ni ko ka. To yo kaye azaba to zo do. Donc ça va dire frère. Au bonani pe au vaniwa.
bengami na kombo ya merveille. Oh, Nzamba sali kasi na ngai nakoloba eloko nation nasololi solo ya mama nanga betela ngai zawa lijongo nalala na ndako ke alalaki témoignage na radio selon pasteur Zabade Kopeya ke mai oyo tozi komela awa na CFD yango ni mpetisa donc apesi oyo Alléluia. 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 Tango meli bana ko konsa sezo. Na tango bana ko be fesa. Olobi o mi ebisiko. Alléluia bana zambe. Siko mosali zo sasa. Siko na komi déjà kosala naza siko chauffeur nazo sala ta benke. Alléluia. Apikisi mwana na kiboma na kibaba pe apese na musala. Est-ce que c'est noté? Si vous continuez sur ça, kobela ndenge obana kobela. Omiyedite makoso surtout les autres les causes ça boyedite. C'est que liboma na kibaba okoloba bango nini? Bonjour pena musala posui. Pour la conseil na office bango comme une école na bango. Quand il a polo, ceux qui adressent des avis à travers Internet, quand il y a coupé des macaques de Siko pour la cause de l'obligation. La Amérique qui part à 1924, la Gomélia, vous savez, la meilleure visite, la pomme de Jésus. Ma camarade qui est de au nom de Jésus, te le dit. Amen. Amen. En 2013, ça AVC. 2013, au Salaka AVC. En 2014, avec une base encore. Donc, 2013, AVC, dans la pétition. 2014, on combien avec Namba. Dans la pétition. Continuez. Aí eu vou ver na massa de gás. Depois eu na boa muito. Na dona minha filha, será que alguém tem um banho na gente tem que ter xixi na roupa muito. Não vai na sala. Tô como né? Apoia. Pensa no papo. Como na ni upande wa. Comme on a papa trésor, il faut vivre boulot là, la bande na 17e rue de midi. OK, papa. Oyo ki kombo papa trésor. Assemble la biso. Papa, oui, avant la limite 17e. Bon, ça. Yonde mo bali na. Nga mo bali wa mari. Makamba solo ka maladi wana, makamba solo. To pese no miko kasi. Oui, maman. Allez. On va y aller ici, pour les là, pour qu'on a tout ça qui est là. C'est ça qui est donc c'est d'ailleurs mon truc, mais ça pour y aller. Avant que nous ça ce polinga. Alors, tu sais qu'il a bas, les singa, on a vu que ça n'est pas en 2013 à la Tibété. Voilà, on peut savoir la Tibété, ça c'est ma bola bokangama, ma bokangama. Alors, c'est la passe. Et donc, on a avec, abandonné au travail, il y a un chercher. En attendant, il y a un ordinateur, on bosse pour là. Là, c'est le moment où on est là, c'était vers 23 heures. Là, c'était mon produit. Nalali, les autres makata, dit chercher toqué, non pour la mise, c'est formaté. Non pour la mise, c'est formaté, dit chercher, je ne vois plus. Chercher, arrête. Je n'y vais pas, la vie, ce n'est pas des blagues, je te dis la vérité. Dans le cas, pour moi, papa non, mon habite le Seigneur. Oh, aussi, c'est pas AVC, pas maladie qui chercher dans notre boité. Là, je suis mon bâton, non, mon habite. Abandé prière. Il y a un problème avec tout. Pendant que je suis raté, ma camarade non plus. Maintenant, il y a un cambo, il y a un salaté. Quand je l'ai dit, ils ont un billet, ils ont appelé ça un kimia. Ils ont
à persévérer dans la prière du Seigneur fait grâce au monde. Mbasso, il y a la route qui va porter là, tout le monde là, on a des boutons. Ndenge bali batizalana kinetela kana keko mitika zambe mo kwa nini akubikisa batana zambe yeba bondeli na tiki kila ngope to vandi timia na bandoli la espoma tolo passe on fait la poser et si la raté daketi kabinda pour l'examen à Torah atanga ba examen nyoso hyper négatif poser si la équipe ni ba tester na hôpital ni na tambolité donc on a été en il faut que deuxième milieu de la question la binga kala nzambo abikisa na kendete au moment que tu as été ngabi ozo baga titi ko lo bana c'est que moi je traverse nzambe yemoko yebi pe pas on na loka c'est moi qui souffre abi to ana choix la dit kubali na mali na ngasi oya tsala ngabe yenda kopera ngalo kobi alléluia ya ko kende papa na bile bakisa na 6 mois on est super on va passer un hôpital et tu deuxième la passe so mo bakisa ba ko ne on va 4 comprimés par jour pas 6 mois pendant 6 mois na lela na kaka omoni molimo ya auto zolo ba ngito to pengana excusez esengeli to pengana molimo ya poursuite pendant 6 mois bakisa papa na avec une passe a dit nous avons fait ça dans ma classe aussi malgré tuberculose donc ya kindo oloti ba en tout cas me faire bon de kisa ba ndo tete na lo tido to ba fungo nga munoko ba na ba injecter nga malade ngamba ko fungo la nisu na ditunga na buki tebe na buka ka tonga na te en tout cas tinga ba kisa na ngamba la tipe nga ko bomana mais nzambe permettre kaki na di non lo ta kini ndoto ndoto ko lo munoko ba zo injecteur malade la malade na munoko o yebi pe munoko bozo banda aye na debi bakisi na tulisi bika ozobika pete bika pe na obika pete bika nzambo wasali mutu ango mpe sisa ye esenga mpe maman mi bakisa ngo meli osilisi nga bien na fils mais continuer dans la comment je peux continuer moi je suis pas malade mutu aza na tuberculose aliaka na bato te kopo ya ye moko basali ya ye moko mais moi je mange avec mon mari nazalaki ata lekila moko te même avec les enfants oyoki mutu alotaki na ndoki yango tolobaki ke molimo e contrôle akoya aya koyeba ndenge nini olalaki ndenge nini ayeba makambo na yo po akende kosala nini mutu nyonso akoluka na ndenge wana nzambe abeta ye programme esalamela yo dernièrement à notre père et maman on a fait sur l'église 3 semaines on va nous sentir qu'à présent mon gars est bien il a poussé il faut faire un 2 heures de matin à la mousse j'avais servi papa notre cabane on a beaucoup on a beaucoup ni de konanga ni maman beaucoup ni mutumo solo aya bana na ngaso mo bati la bango nzamba pesa yo wana ozeli samba papa makamuni ya secteur azobisangaki azosentir kufa azosentir liwa azosentir kufa ete aza na bokulukula ye te donc d'ici là azokufa natikala na kobatela bana nakonfie bango ka motu mosusu te nabokola bango nga moko nadi atika bablage bokufa te o te nazoyoka mpe bamokuse nazoyoka motema nange ezobeta bien te odireke akokufaka na mingi nabi makambo ozoloba wana ye na nasasime soko ozoyoka mpe bamokuse to mpe motema tokende hôpital to mpe tokeba bondele oyoka bien toba explike ke yo ozomonaka akufa kala boko vite te kufa tika makambo wana tokobondela nzambe akobikisaka o te mpe ma tout ça bande kolela banda kolela na biso na 2 heures 5 heures tolala te mpe ma motema ezobeta osali prière ti nzambe asali ngolo aye kosikalme ntongo toyekolamuka mpe otika bana na klase nazongi après naye kozwa ye koki hôpital na docteur wana babi te il faut basala ye baexamen ya motema nyonso ba ECG banini tout ça totalité moko bapepo basala $30 boye tosala baexamen wana bongo tokoyeba eloko biso dérange mais entre temps na ndako soki tolaenda kutu impossible donc tazolela motema na niveau moko impossible ke azokufaka azokufaka mais nzambe mpa osalaka ngolo ntongo topeleli ndesali ke toyokanaki lundi passé toke tosala examen wana dimanche toyaki église et puis lundi toyekoya
prière, il y a la délivrance plus justement. Alors, on va prier, tout ça, les prières, c'est tout super maïs, de côté là qui, de méditer. On a tombé sinon, alléluia, bana zambe. Nani mokonzi? Maman, loba, lundi tango ye ao. La prière, il y a délivrance à ma famille. Ni ne sait pas ça. On va au bon Dieu pour nous maïs. On dit que la pour la mère. On a dit maïs, est-ce que dans la vie? Et si quand on papa se dit mon Seigneur dit de singa. En tout cas, il y a tout à l'heure où il y a maïs, où il y a ni là le gros fond de la tout. Vous allez dans la bateau. Ma casse. On dit on répète. Ma kamanja les années tu m'as séqué. Mais je comme ma solo ya moi. Oui. Na yeye na meli maïs. Après qu'il mange qu'il. Dans la même glace de son coca. Après ça vite de ça. On a pour la bonne de ça là paix. On veut la halte. Que pendant la belle malade na Torres de Moline. C'est pendant qu'il est petit, là où c'est que on a capé là, comment t'as fait de ma 12e. Ah bien, c'est dit net autant que bagage c'est là au monde. On va dire bagage c'est là au monde. La voiture. La voiture. Là il y a petit canon, dans ta la robe. Na ta beza au monde. Là c'est que na dit ko. On respire bien. Non, respire bien. Tant comme dans là. Il y a bien c'est là et là pour le nous ça la classe il y a ban. On a une école, il faut que nous fassions ça. On a dit bon, ça va que nous là dans la petite. Papa n'a pas la table, c'est nous à des petits bagages. On a le cap, il ne va pas pagar mon prix. C'est là nga faire il va pas encore et ça aucun c'est ça dans moteur. Mais ça et ça dans ça il faut la gagner quand jouer. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre à ma côté pour la Yesu? Je fais le présent ici dans le thème. Eloko wana kaka tango koma na bakebi ata ozana maladi na libu ndenge tobondeli tango koma na ndako okoka ka eloko moko ekende na kombo na Yesu tona ngai kaka jeune papa na sanza na tika jamais kosanza po na sanza ebele à tel point les misinga na obenga zoyoka te pour la 6e fois nde yokoyoka cherche qu'est-ce yanga bien en tout cas non yoka na komi peuple ne aussi et l'homme d'aika chinga et donc à Seigneur donc on va ko restaurer foyer on a pas la porte de play kitoko na yezo nga bi chercher et kozonga amen mwino pe na linga wote papa na boete ndamba sala en tout cas ndamba mema asala asala pour à restaurer binanga à restaurer yo na maison yo ka jeune fille azoti jeune fille ba na zambe kitoko ya bomwana bibiye papa ezo na nyegeza pour que nyonsa la kango ezo nga tango kaka eloko ebimi osanzi ti mbala moko otambola normal okoma otambola normal mpe eza lisu te malade eza lisu te oyo ya motema eza pe te eloko moko eza te alléluia bana nzambe ifala pesa na examen kuna combien 50 sikoyo yo ozana bakisa alinga dépense combien nde aye na yango wapi ayo pesa nzambe $100. Papa, ça les camoufles. Avant que ça ne se prenne maman. Papa les camoufles ne le font pas. Ça les juste là parce que après Kobi Kawana, nous avons bâti qui timiade, aller courir ça sur la boutou. Donc tout là les nous avons bâti pour à travers les. Pour ça les prières. Après prière tout là les nous avons bâti pour à travers les. Bandi bebisa biso soki malade ana motema yotaki wapi ayebisi origine nango ayebisi moto oyo atindaki yango epuis ayebisi mpe na date oyo ifala kufa na malade ya motema wana donc ezalaki na mois d'avril soki mois d'avril te mois de juin ekoleka te ifala kufa nga natikala mpe ndenge bandenge akoloba kaka fa natikala ndenge wana mais nzambe aguérir abitobanga so eloko te témoigner ça mais puisque Zambabi Singaï la maladie à kyste ovarien azalaki na kyste ovarien ebando kungisa ngai na mona médecin yebisi ngai faut baopere ngai mpo eye déjà monene nayebisi ye nautikala ozwa sumbeli pour la 2e fois te baopera ngai ya kyste na appendicite mais baye susu bayebisi ngai
et ça kyste ovarienne pour déranger à chaque fois que on a commis la ovulation dans souffrance makasi au boka ba douleur moko insupportable na quartier kutu ba ibisanga ba bi yeso ki akoti nda kuseke maya kala moya na souffrance nango tile na za mema na tika ko elisa papa te ke na za la problème maladie ya opération na bunda nango kaka mais un moment donné na yoka suba douleur te na tika na ngape ne kipango souté mercredi na lali na butu na moni père aye Namoni yo olati sultani ya pembe oyebisinga mata na mbeto na mati tangu na mati osimbinga na libumu oyebisinga baluka na baluki osimbinga na mukongo osimbinga suba oyebisinga kita na kiti tangu na lina baluka place yo ozaki ozato limo Alléluia. Alléluia. Que Zambé, dans moi, personne qui est dans il y a guérison. Abenga le médecin directeur. Yes. À la tinga prison, yemoko. Après un bloc opératoire et ainsi de suite. En fait, on a solo mon colonne. Mais il y a un moment où on a un poto, on a à côté hôpital. On a un bon de la amoninga, on a opéré, on a mis malade à ce malade limoué et ainsi de suite. Continuez ça. Si faut, nous avons la tombe, on a qui partager notre frère Julien. Aïe bisinga bia, c'est que nous avons délivré, expliquer qui est fait. Aïe bisinga bia, la bonne d'aller la boutou la moni père, à matinga la bétou, à simbinga la libumu, à simbinga la moukonga, à simbinga sur la moutou, mais na la mouille la tombe on a réglé et ça va date n'angaïté. C'est pas aïe bisinga cassé que nous avons délivré. D'ailleurs, n'a partagé sur notre prophète. Prophète aïe bisinga c'est que vous avez qui attend la première maladie moro. Effectivement, nous avons un problème, il y a un kyste ovarien. Mais, à Ebisinga Kabongo, à Bissot que vous l'avez la bouton, nous sommes dans Zambé, c'est que Zambé est mon à visiter au Biki. Lobby samedi, dans un hôpital. Pour y aller, Ebisinga Bi, et mon il faut ballon, la société et bébé Sayo, ma bota pour que bébé Sayo faire. Like na Ebisinga adopte na ye na mbongo de na zaboye, il faut talanga siko, déjà un niveau ni pour pas opérer là. Abina nga sombaka. Na sombiga a considérer ngabipo mais non mon elo te ayi bisinga ka bonga bipo ni mon elo te ndeni olobai na ngai c'est coli mais na dia na mbongo isinga ba opérer ngai abila ngai c'est que bakisi ona komela kiyo esila kana bisinga bi bakisi no le ka cher na tikala osomba on pour ndo mona mbongo ebele nzambe nde mutabiki singa nde na zaboye nzamba biki singa. Alléluia. Voilà, wana wabino l'évangéliste Josué Lokamba Kunz au Bozolanda, naza un simple évangéliste, le moindre de tous les évangélistes du monde. Benga ta frère Josué, c'est pas un problème, mais adresse na biso yango nezo leka, na numéro téléphone yango wana ndengo Zolanda. Alors na sengi boy, yaka tokutana, vendredi wana ekozala somo, bino moko bolandi, nini nzamba zo sala, tozo forcer le côté, na sengi piombongo te, na sengi présence na yo, na sengi obenga to solola, obenga to prier, tokosunga yo, nzamba ko se manifester. Je vais prier. Et prière nanga, ezana fait. Oyoki, priez avec précision. Et ça n'a fait. Yango na ngina bonde la pono. Si tu es malade, touche là où tu es mal. Soko zana miome, simba libum. Soko zana hémorroïde, simba mukong. Soko zobela mutu, carie dentaire, simba kaka place zobela. O gastrite, simba, okolanda, délivrer sa famille. Ndengini ni batu même gastrite aiguë. À côté hôpital, sala nyon sabi kakate. Nzamba bikisi. Simba na bonde la nzambe. Mais soki pek, osano na maladité. Mais au lingo monaka miracle yo salaka net zo simangai même no vani musika tiaka loboko na musika kaka net zo simangai et l'onction de Dieu va te toucher maintenant. Tobondeli Nzambe nanguya yo zali nzambo alekiba nzambe nyos tala bana nangai Seigneur ben ndenge bazola dangai ba nyos basana Europe ba nyos basana Asie ba nyos basana Amérique ba nyos basana Océanie ba nyos basana Afrique ba nyos basana RDCP na Kinshasa au nom de Jésus miracle kota na nzoto na bino na comme on a second soufflé na détruit esprit ya maladie na détruit esprit nyonso blocage freinage nyonso tout oyo zokolanda vina yo na détruit yango pena écraser bango esprit nyonso contrôle esprit nyonso tout Seigneur poursuite na kombo na Yesu Kristo
Oh Yesu, ezala ba espion so o bazako ko travailler en collaboration na détruire na communauté. Lâchez et libérer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, makambo na bino e simba, makambo na bino e simba, makambo e simba babonga. Guérison et kota au nom de Jésus. Miracle. Miracle kota na vie na bino, miracle au nom de Jésus. Ndenge na déclarer mutako changer te. Et sala mabongo na kombo na Jésus Christ tolobi. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Na balandinyon soya émission Second Souffle. Adresse na biso boya na avenue Kipata numéro 24 na commune Ngaba pembeni na Yoloezo. Référence avenue Kikwit Sotuni Kipata numéro 24 na Ngaba. Bokutana wabino mwana nabino kulutu nabino leki nabino pasteur nabino évangéliste nabino l'évangéliste Josué Lokamba Kunz. L'homme 10 secondes souffle. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse tous les techniciens. On a zomona pona bolanda biso Jos Kingono et na cameraman Pichu oyo akende sango et puis sans oublier Cordon. Hein? Mwana Nzambe, Cordon Freddy Ntoki. Nzamba pambola bino, Nzambe apambola ba famille surtout bozola nangai. Sans oublier Maman Judith Lokamba, Davina Lokamba, Myriam Sephora Lokamba et Dido Kiamba bisuko zali. Nzamba pambola Charles Nzambe apambola yok et Randy Oyazali attaché de presse nangai yena Dorcas Bafutuka Nzambe apambola bino bisika bozali et vraiment na pesi bino mbote na lingi bino mingi et bye bye bana ya mema bye bye au nom de Jésus amen. Just